du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman oh, yango yo. C'est avec beaucoup de plaisir et de joie que nous vous retrouvons en ce net moment à travers le monde pour suivre votre émission Réponds-moi docteur Nakati Yachen de la voix du peuple, une émission qui parle de la santé et dans diverses formes. Vous savez que nous tous les lots, à travers le monde, il y a Mayanzoto, tout ça, des fois ça nous amène un peu, moi, Bakoko se belé, et puis la santé, des fois, ils auront moins de problèmes. Et nous tous, nous savons la place que joue aujourd'hui la médecine traditionnelle dans la vie de Bisso. Et parce qu'après, qu'on a comprendre que tout est autant la traditionnelle, avec comment moderniser. Et pourquoi pas aussi rappeler les cours qu'on a. C'est pourquoi aujourd'hui nous recevons encore dans notre mission Maman Kati, Wazali Bongo herboriste. C'est avec elle que nous allons essayer, il faut depuis ça relever la baka et belé tout ça. Et pourquoi pas que le la témoignage à Bandego Oyo, si bazui solution dans différents produits Oyo Maman Kati. Azoche la biso sur le marché. Bonjour Maman Kati. Bonjour Papa Vincent. Mbote d'abord na bandeko nyonso ba ko sala yo confiance et puis va retrouver sourire à travers ba produit na biso ya na Kati. Oui, mbote na bandeko balandi bisika nyonso bokolanda biso partout dans le monde. Merci mingi pour na ba réaction na bino après passage nanga et Papa Vincent. Nazwa ki ba retour ya makasi, ça veut dire que bozala qui intéressé na émission et na pesi merci mingi na Papa Vincent et puis na équipe mobimba ya la voix du peuple pour na accompagnement oyo bozo sa na musala nanga kolo eswa sunga pe abatela bis. Très bien. To ba na ba témoignage. Oui. To ba na ba témoignage, to la na ba témoignage bandeko yo ba baki ba meka et ba solution zoami to la nana ba plutôt se retrouver pour te solana. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Hello la famille, alors moi je fais cette petite vidéo juste pour témoigner l'efficacité de produits traditionnels de Madame Kati Munga. En gros j'avais des soucis énormes pour mes hémorroïdes. Je me suis fait opérer, je suis ici en France. En gros, je dirais, j'avais pas vraiment de rendement efficace, mais grâce aux produits de Kati Munga, je vous dis rien à voir. Donc, l'efficacité était très rapide. En gros, j'ai eu 2 semaines de traitement, mais je vous jure que là, j'ai plus mal au dos. Je peux mettre mes talons sans problème. Je peux travailler du matin au soir. Je suis assise dans mon bureau. Je n'ai pas des soucis. En tout cas, je vous recommande Kati Munga. En tout cas, merci d'être là pour nous. De gros bisous et allez-y si vous avez des soucis par rapport à des hémorroïdes, n'hésitez pas. Ouais, na meka na ngai mais ouais tout manasuki. Avec Tangabio, il y a un grand changement dans mon corps. Un grand changement sur tous les plans des autres moutons. Quand nous sommes à la caca, sur le bali. Avec Tangabio, vraiment la santé que non, il y a un changement et vraiment vie est normale. Ils ont un vie normale. Je conseille à tout le monde, si vous avez un problème, pour se confier dans Tangabio Maman Kati. Ils ont excellence. Vraiment, c'est là. Voilà, chers amis téléspectateurs, Balobi, téléviseurs à radio T, ça dit mon Boulandi, témoignage de loin, ils sont décidés à meka, produit à Maman Labiso Kati et aujourd'hui retrouver l'intégrité physique na bango. Maman Kati to bani non ndeko yo, akoma giti na niveau ba Kati même ndeto banalinga la musomba. Voilà. Hémorroïdes déjà autour ça mais si là il karaté malobi tant azuka batanga bio azu solution. En tout cas merci mingi Gloria bisika ozali kuna na Paris. En tout cas aza moi c'est à Mundele a beli hémorroïde pendant longtemps a sali voir même opération parce que son mari est médecin. Ba sali opération mais ça n'allait toujours pas. Tango ekolanda émission nanga nde a contacté nga na tindeli bakisi Amélie
mosomba o bakataki ezongaki nango te ntango aye kosalela sipocate eza basuppositoire yango nde ede ye pour que azonga en force azonga bien yango bomoni azosala video avec sourire asengi na umela merci mingi Gloria nzambe apambola yo mpona témoignage oyo parce que baza mingi te oyo basalelaka nga batémoignage ya video. En tout cas, c'est rare. En tout cas, Moutazo a la peine ou à la moni c'est longué dans la télévision, c'est que les a des problèmes très sérieux. Très sérieux. Balaka nga kama katissé na biki na kosala. Mais après so biki o moni ba yebingai et ça la bien té mais elle au moins elle a osé elle m'a envoyé témoignage en live bokolandae et puis ndeko mususu pe bomoni témoignage na ye azaki na problème il y a eczéma. Azaki na problème il y a sensibilité dentaire et puis ba mabandi bino mo bomoni témoignage en tout cas merci mingi na bino pour na effort oyo et puis deux clients nanga babi mwamba papa moyo salela en vidéo ezate ba saleli en voice bolanda mwamba papa na pomade élargissante ba voice bolanda na simana eza ba témoignage. En tout cas nous vous remercions par rapport à parce que vous avez maïle oyo. Tu te dis, bon, Maïlo, n'a servi en cas peut-être en famille. C'est ça. Mais volonté à notre chien, au servir, en pour en en tout cas, Bishop de Binzamba Pambolayo. Amen, je le reçois. Vraiment, il y a des musiques. Mais, Lelo, ton gâteau, le bel moukel, il y a thé. Mais tu as son nom du solo, il y a thé. Tétanga yangoyo, tétanga relaxant. Té oyo pona biso ba nzambe to benga ngo té miracle. Mato ba sambela tende ba té magique. Oh, té miracle. Té oyo, excusez-moi, ezali antioxydant, ezali anticancéreux, et soignaka ba maladie respiratoire, maladie lokola sinusite, lokola bronchite, lokola acné. Acné eza maladie oyo mutu soka lali respiration et kataka pendant le sommeil. Donc, ça appelle arrêt cardiaque, apnée. Donc, et soignaka apnée. Ils ont soigné sinusite, ils ont soigné bronchite, ils ont soigné bateau bazar na ba problème il y a ba cirrhose de foie. Donc il y a réorganisé système urinaire na yo, azo renforcé ba cellule, azo renouvelé ba barrière na yo. En tout cas, asala marambo belé. Surtout pour na bandeko oyo babelaka rhumatisme, bandeko babelaka nerf sciatique, bandeko babelaka hernie discale. En tout cas, tétanga azo jouer rôle mingi. Yé moko karaté wana azo en mesure ya ko stabiliser tension, azo en mesure ya ko stabiliser sucre. Donc ozana ba effort mingi té. Malgré ba ki si o melaka o ba pesa ko ya calmant o mela pour la vie. Tétanga oyo aza capable ya kosala o désintoxication parce que to yebinga na yo bakisi oyo to melaka ya mindele ezo soigner yo na maladie boye ezo boma yo na maladie boye. Soko remarqué bandeko babelaka tension na diabète ba melaka bakisi moko boye à vie par jour à kokyo zalata na ba 6 comprimés o amelaka makisi on a le fait qu'azo melaka pour na tension na sucre et bomaka bango côté sexuel. Et si ça a goût ya biloko, et si ça a sensibilité corporelle, alors tétanga oyo azo booster système immunitaire na yo, azo renforcer le pancréas, azo diminuer taux de sucre dans le sang. En tout cas, il régule beaucoup de choses. En lui-même, azo soukola ba nerf optique, azo nettoyer, on a la belle attention oculaire, ngana souffrir na glaucome, tétanga yo. Solution à la maladie au bazo biso qu'il faut mais la qui vit na mobile. Or tétanga ils ont dépendre na consommation na yo. Azati lokola bati nyonso mais azana ba option ebele. Ce qui ko sala ye cure papa Vincent té oyo cure nango ezalaka 8 boîtes. 8 boîtes pour na cure ya 3 mois. Boîte moko bo isara 12 jours. Mais pour na osala cure, il faut zongo pendant 3 mois. 3 mois on est comme ça là 8 boîtes. Ozo comme makasi au fur et à mesure, ezo renforcer le système immunitaire na yo, ezo rajeunir yo sans effort. Donc tétanga yango. Et retenir dans nos tétanga, dans mon commis CM la nation puissante Isaïe 60 22. Pourquoi verset haut?
verset oyo ezoloba carrément bisika na outi. Verset oyo ezoloba dit fumier, il tire l'indigent, de la poussière il relève le pauvre pour le faire asseoir avec le grand de son peuple. Yango kombo ya nation puissante place outa. OK. Siko te oyo tokomela ngo kana tomelaka batina biso na bengo pena lengala batina biso tomelaka sadi na tongo mutenenga melaka asaka déjeuner na tongo a utiliser ola utiliser ba liton na bani utiliser ne oyo utiliser nde oyo parce que les chepe sukali ki ameli ba wana ba te wana ndengo lobi wana ya important ngo lote zaka ati ne oyo ya biso ozomela ngo na lipa na miliki na sucre mais ça t'apporte la bonne santé. Okay. Moi, je pense que à la place, aux kaka obela, biloko loko ya tetanga, okoki komelango po yango nde biso to melana ndako. Ceux qui courent que ndaki tende na saleli binongo sikoboyo ka saveur nini eza na te. Ngana okena o déjà le na ndako. Kenenango il faut faire la promotion. Avant de cela ngana tonga na mela tetanga. Ça te donne de l'énergie. Aux en a besoin de mela ba canette wana batekela biso na nzela na énergie naturelle. OK. En tout cas, chers amis téléspectateurs, de moi benga de ne singa bi Vincent Solana. Et ça on est-ce que yo mega mwamba. Mwamba nde makam. Singa bi epsanga no mega ipena mwamba wana. Na singa bi mais yo nga da sola lebi na TV nga yo kelo somba yo pe meka mo bandene za bi yo confirmer nga non. Bon, en tout cas, to bayino na tetanga bio dans chaque tongo. Mututu à travers le monde congolais tout africain to wa lingala te a romela yango tetanga bio to melango pona eza ko régulariser bon fonctionnement ya organisme na biso. En tout cas, tous sont toujours au top. Oui. Na betini solo ya mwamba to zona mwamba mususu. Mwamba oye. Mwamba ona ebiso. Mwamba. Na pe marqué likolo mwamba pa Vincent. Mwamba epe misanga tata na sali yango 70. 2-3 jours ici. Donc nazara tout le temps en rupture. Ndo mo nyongo ebele poto ucho sala. Mais so yelobi ezate tozongi so en rupture. Na betela imis na mo lisolo mwamba o ebisinga mwamba kana ebise mwamba kaka. Ezanga nini na kati? Mwamba o notanga ka deux ingrédients. Mwamba oyo eza na ba graine ya pastille, ya pastèque pardon. Pastèque au catolière un verre on eza na mbuma mo. Voilà. So lia pastèque basukolongo ka mubimba, liango ka boy, kolongo ya posote, kolongo elote, marché na ba mbuma ana. Opesa arrêt. Oh. Aza ba vertu moko. De na kati ya mwamba aza en graine ya pastèque. Aza na racine ya papaye. Wana kabilo na tangel bilo pour pesa musuna bombi yango nde do naturel plus mwamba yango moko sikoyo foye bo sale londe ni po mwamba pa bimisa vertu na andeo ya guna ya mwamba ye pa contribuer la kati wa donc mwamba pa a jouer rôle tika ya mwamba to bela sunina to bela pirito mo simo expliquer yango bandeko balandi pirito oyo nazara na pirito A na pirito B. Je crois que A on dirait voilà yeyo. OK. Nazara na pirito A na pirito B. Pona nini A na B? A oyo azako lutter contre ba infection urinaire. Infection urinaire ya ndenge nini? Soki ozo omoni so tozo kima mbango to benga ngo libanga pema libanga mo ebima kasi mto kima mbango yosko ozango en permanence okima no mbango te mozo kaka libanga wana en dehors de satan ozo suba ozo kama suba no ezo bimisa moto makasi en dehors de sa place ezo kite ezo sala mousse belé et puis couleur nango eza makasi na coloration nango eza makasi. En dehors de ça, ils ont salarié ba picotement na partie intime et ce qui est oumeli et comme bimiso ba mbuma moko boyelo ko ba bouton et ça la mukosa makasi. So bandi ko kwanya obosa na ke batu bazali kapa ya penza. OK. Obandi ko kwanya. Allez ezo bimisa ba mai wan soki ezu côté mususu e bimi lisusu. Donc yé azo gérer ba infection wana. Siko pirito B azo gérer
ba gonocoxie ba staphylocoque ba infection oyo ezalaka makasi ezalaka difficile po ekende parce que omona motu mpe ameli kisi 6 mois après traitement azongi staphylocoque aza kaka ye aza wana mpona kolite na ba infection oya makasi et puis oyo ewumela parce que tokoki obanda na oyo réaction esalami penza te on sera obligé ya kokota na périto B yango omoni témoignage oyo ya voice wana ndeko wana lobi azongi jeune garçon azongi ndenge azalaka na bomwana parce que awumelaki na infection et compliqué pour infection peut et compliqué à côté sexuel donc tant que anomalie eza na kati nzoto na libanda et ko réagir malamu te nde musala périto ayaka kosala donc aza antibiotique azala soma be mais azala na goût ya mabete tout cas melaye plus ozo melaye bakisi ya maison chez Kati avantage nango ezate que il faut melakisi ti okoma na suka ndo mona réaction non awa eza au fur et à mesure ozo melozo yoko ozo melozo dégagement changement zoko en tout cas nazo continuer à resenga na bandeko pour na d'autres questions à rapport à mam tozoloba numéro mama Kati yango eza affiché au bas de l'écran donc n'hésitez pas à rubenga pour que bozwa ba détails mususu ceux os bengi azui na téléphone te loba biyeba que peut-être on ça ici peut-être on sambela pour que nzambe pena a sala que ba principe actif achana ba kiswana isa makasi na ba zoto na bino do rappeler après mama Kati na ngai to beta masolo ya entretien importance ya entretien ya nzoto ya entretien ba nzoto na biso ça dit à quel moment faut ça la traiter puis à quoi eza importance en eza nini pour na biso bana mibale parce qu'il y a des gens qui disent que ngai nazana na problème te ngabilo wana nazana na problème te donc voilà oui papa Vincent mutuno tuni eza vraiment malamu pona nini nzoto il faut ça l'entretien parce que nzoto eza ndenge moko na mutuka so etamboli mingi mafuta ekoma salite ba filtre ekoma salite ba bougie ekoma kobimisa milinga ekomi kobima tio d'échappement makasi c'est la même manière pour na nzoto okoki olakisa ngo bilamba kitoko okoki opakola ngo ba parfum mais tant que kati ezosimba te biloko wana nyonso olati eza pamba parce que attendez to lati boye tant il faut to kota na lieu secret na lieu de plaisir biloko nyonso to longola mais ce que tant olongola olatenu ba yoji tant olongola to komi kuna ofute et sens ko yoji asopani et simbate tozo sa entretien pour ani po tozo lia biloko ya ndenge na ndenge tozo mela biloko ya ndenge na ndenge tozo respirer air moko pollué tozo lala na ba condition ya bien te tozo lia malamu te tozo travailler makasi donc eza ko affaiblir nzoto voilà pourquoi tozo akaton ata après 3 mois o meli tangabio na yo tangabio yeyo tangabio na o meli 10 bouteilles moko na tongo bouteille moko na poko pendant 5 jours tango si komela tangabio na yo oye kozwa F2 ye F2 azaya kotongola bozalaka na habitude ya kotongola natunaki ndeko moko alobi ça fait 21 ans atongola te depuis kotongola esuka batongola na 12 ans ayebi sous pompe te les même sous alobaka kotongola pe trop et ko provoquer pe problème na Nice voilà non eza ya kotongola trop te mibali OK non moi mbali so tongola trop et bopebisa pe non force à péni rien ezo sembola yo nde force ya péni parce que tant où hémorroïde et côté na nzoto ba muscle ezara na tendance ya ko se plier yango mona rande comme bali alobi nga nazaki na 19 cm na koma mona net na koma na 15 pénis na ngai konda e konda pona nini mukongo eza na problème oza na posa ya mama penza atikali pe na tenue d'Adam posa pe na nzoto na mutu no ezali mais na nzoto et réagir te parce que libumo tondi na salité. Le fait que vous avez un hémorroïde, circulation sanguine est bien. Or, on a plaisir dans le cerveau et puis si pression à makila, makila n'est que les canabaven, nous autres tant que ce n'est pas ça, au peut camoufler petit au télémi, mais comme il peut aller bosso na gardien boy au betinzadi parce que nous autres ils ont malamuté.
hémorroïde eyaka na ba difficulté ebele o toza ko ignorer hémorroïde ebandaka malembe malembe obandi oyoka ba chaleur na makolo netika otia makolo na mai etiki et comme osala o ba courbature okaneti ba nerf ezokangama neti ba crampe soko beti yango kara etiki wana ça veut pas dire qu'il avandi azui makasi aye lisusu tanga oya akomosala o mukongo pasi misusu bayoka pasi te mais oyoka mukongo malili mususu pa oyoka malili te azoyoka mukongo moto mususu pa oyoka moto te alobi na oyoka neti mukongo ekabwani na oyoka neti vide eza ba symptôme ya hémorroïde mususu ekomosala na fièvre eza yango te ke na oyoka malaria malaria ngani te mususu ekomokanga o misisawa oyoka misisawa ekangami mutu mpe komobeta yango soki ebetisa mutu mingi ana nsima mutu ekomobeta ere moko mpe ba vision flou eye ekei oyoki mpe vertige figure toi ke hémorroïde echange mutu na démarche est ce que okoki oyeba tellement ba crampe eleki okomi pepele moindre libaku mpo okoki okwea parce que hémorroïde eza kosatake na ba muscle on nzoto na biso etambolaka na muscle ela makila et tout ntango siko ba circulation wana ekomi na difficulté ememeli o biloko wana or bato mosusu bakanisa po azala na hémorroïde il faut qu'azala na constipation pas nécessairement okoki ozala na constipation te mais ozosala basele moko ya zei lokola batofina okomi na ballonnement okomi na kosala bagaz pamba okomi na perte ya appétit okoka kolia te soko lieka muke otondi mo ekomo memelo na baposa ya kosante eza biloko hémorroïde yaka nango siko oyebisanga soko tongoli te biloko wana nyonso ebima ndeni po FDO totongolaka ye atiede parce que ye aza na mélange na poso ya manga poso ya manga yango nde baparent na biso babandaki kosalela yango biso wale soko boti nde bamwasi ake wale baotongola yo bazobaka yo ozomela batia moto batina biso basalasala mpona nzoto ezonga matrice ezonga po mama moko abengi nga lobi il faut akende opération matrice ekiti est-ce que maman oza na bakisi nga bi oui naza na babain de siège je parie que lokola bango kuna na poto babilo mususu ba négligent na bango asala ba wale wana te to ba bain de siège asala te matrice isko akoli matrice ekiti alobi so na kepe ya kovanda na kiv na oyoka loko enge bima donc nazalaki obligé nasalela ye bakisi ya komela ya kotongola et puis ya kobaka po ramener matrice biloko eza très important to négligeara beaucoup côté c'est vrai que bozana bamboka ya bapaya peut-être banzete mususu ezate peut-être ba racine mususu ezate mais biso bandeko na bino botiki na Kishasa tozali tozana banzete wana ko négliger problème à santé te na moi si loko na mobile hémorroïde des hommes mais la mobile faiblesse sexuelle éjaculation précoce omoni penza érection et comme na délestage lelo drapeau telemi na 4 heures 2-3 jours et telemi na ngote okomo mona normal eza normal te nzoto ya mobali aza mukolo aza mwa muke drapeau esalama etelema tous les jours ce qui est telemi yango ndezola ki sa fonctionnement ya nzoto non mais yo lalaki olamuki avant yango okomo mituna eza normal to baninga pesa bonté tango remarquer bon hémorroïde koti makasi siko po yeba hémorroïde komi pe na point suka et comme rasiko na diminution ya bâton de Moïse soko monika bateau ekondi c'est qu'il y a l'équipe de 9 mois OK une année wana siko ekoti eloko mususu na roloba na bino soito sisi na F2 toyaka kokota na Sipocat pardon papa Vincent OK comprenez-nous hein, nous sommes en plein direct donc bon mon arabiloko nyonso oyo eza suppositoire o soko silisi kotongola obandi yango kobaka moko na tongo moko na pokwa moko na tongo moko na pokwa pendant 5 jours pona nini eza bakisi différent parce que bana mibali mingi soko yebisi eza hémorroïde te nga na bela hémorroïde te obela hémorroïde te moza en faiblesse sexuelle obela hémorroïde te mozoka mukongo passe yango pona ko aider bango parce que bana mibali na orgueil ya kimobali
balinga penza ko sopa te quoi voilà poser cœur na été a mona net ko sopa ye tout te et sopa te za pona lobiko na yango moni na sali package na komi ko mélanger na kisi hémorroïde na faiblesse sexuelle na éjaculation précoce na tia yango package mbama mutu sora sombi cure biloko nyonso eza na kati sora sisi kobaka aye kozwa sukisa oyo eza commande spéciale bacommande spéciale ezalaka na bétiquette akai aye kozwa sukisa soka sisi na sukisa nde aye kozwa sembola oyo tokoma S1 wana siko asali mpe ya cure na ye mobimba na côté hémorroïde yo moko ozomona mpe plus ozomela plus changement ezokota plus évolution ezokota donc entretien eza très important. En tout cas, chers amis téléspectateurs, voilà. Voilà, donc même tout va tout temps après 3 mois, toi après le kilométrage, bah tu l'as go sur le cookie, donc on a aussi l'entretien. Voilà. Nous autres pays bah que sur le temps où fait fonctionner moto, entretien et ça là vraiment bien ma casse na bande au la biso. Et j'espère que présentation va qui sinon va sali ah ouais exemple na bino, on va ne besoin de problème na bande besoin pour ça entretien. Ou bien maman Cathy, en tout cas n'hésitez pas parce que awande pour rejoindre ba solution là ba problème besoin nango maman Cathy nini toro ba ki ça pour la ligne tous en autant minute auto tika ba tuna posa ya solo to tika ba na posa ba benga ba poser ba question na bango et nini boye pisa la bande nini plutôt danga na tuna yo par rapport à ba témoignage est-ce que yo moko oza satisfait na musala do sala bandeko par rapport à ba retour aujourd'hui depuis au bandi aventure oyo na bandeko bazali bana ya mboka. En tout cas, ce que j'ai remarqué, médias et allés voir moko efficace parce que tout ce temps, on a bandi musala oyo na propre compte nanga depuis 2009. Mais depuis na komi koleka na ba médias et baki selingai en clientèle et puis et baki selinga en crédibilité. Et loko ezo sala ka komoni biso batu mwindu tozana moi ba pudeur, moi ba Sony aotala na leka na TV na loba ba romona nga ba kosala boy. Mais ba témoignage quand même et comme koya ezo pesa nga esengo parce que na lobi c'est vrai que nzamba pesa kinga likabo ya pambate po bible ezoloba na biso mets ton don au service des autres. Don nanga onazui yango na tie na service ya population et nanzela makila na Yesu ndenge na tiaka toujours na biloko nanga yango na omona ba résultat ezali en tout cas à 95%. Et nazo s'enorgueillir, nazo rendre gloire kaka na Jésus-Christ pour yende les meilleurs chimistes à la maison chez Kati. En tout cas, et pour la routine de la mobatu, partout mutaza se rassurer na été sur la bengi kaka partout dans le monde naza biloko ekomelaye. En tout cas biloko ekomelaye. Net dernièrement na Zwaki appelle moko ya Tunisie. T'es congolais à partout hein. Voilà, vous tout les autres on appelle ya ba nini moro nini mboka mu Vietnam. Voilà, nazui appelle à Vietnam, on a landaki yo et pas ya papa Vincent. Na lingina na commander biloko nanga na olinga na yebe commander ni. Ngabi en tout cas wana kaka DHL. Et puis à Sombika ya yemote. À Somina ya Vietnamien sombi mwamba ta niveau. En tout cas, na ke otika na DHL té en tout cas congolais partout dans le monde nzamba pambola bino parce que nazo comprendre bino musala obosara na libanda za musala moko makasi. En tout cas congolais bisika nyonso zali et puis africain nzamba pambola bino parce que bosara musala makasi yango moni bakisi ekendaka à l'étranger na sala kango lisusu makasi koleka parce que bino nde bozwaka 80% ya charge na RDC so botini mbongo te bandako mususu na fin du mois efutama te so botini mbongo te bana mususu ba otanga te so botini mbongo te ba facture mususu ya hôpital efutama te même deux fois ba corps na biso apoto bimisa. Il faut bino ba professionnel bossa quelque chose. Bisika nyonso bozwami nzamba lola amona bino. Pe apambola bino lisusu ya koleka. Na kumisi nzambe po atie don oyo parce que ayebaki population na ye ezana besoin nango. C'est vrai que na musala na biso ba charlatan baza ebele, ba miyibi baza ebele, ba topé ba sangisi na kindoki baza ebele. Mais nga nazo rassurer bino naza ya Jésus-Christ des pères et des mères. Ba kisi na nga nyonso ezana makila Yesu. Yo monika omeli pirito, mais par la foi na melisi yo makila Yesu po et contribuer na guérison na maladie o
bozobela. En tout cas, s'il y a de vrais, j'en fais partie. Parce que Jésus-Christ est azana kananga. Yango nazo senga na bino nyonso. Bisika bozali bosalanga confiance. Ba o basi ba meli ba kisinanga. Boyo kasonité bosala ba témoignage. Po esunga bandeko o pena ba yebite. Papa Vincent na yebi ke to komi na suka na ngai na épinglé lokomo. Très bien, vas-y. Nazana kisi moko na soigner la kayango ba problème de peau. Plante wana na soigner ba problème de peau o ezaraki o meli ba antibiotique o pakoli zo silate. O mona na pesi o pirito na kisi wana na sangisi ozo pakola. Figurez-vous quand nazaka sincère. Papa moko abengi nga na Australie abi maman, est-ce que ozana kisi hépatite B? Nazo meka mais esimbaki na noté. Nalobi te papa nazana ngote soki nazui na royebisa. 30 minutes après atindelinga image moko lobi maman nazoluka plante soko moni yango otindelanga parce que balobi esoignaka hépatite B. Na fungola plante boy, plante on a salelaka mais sous une autre formule ezo soigner hépatite B. Alors bandeko nyonso papa nanga na Australie nzamba pambola yo parce que grâce à échange wana obakisi liso en plus na savoir nanga. Et puis na yebi formule exacte. Donc la formule wana ezo sunga bandeko bazana problème ya hépatite B. Bo hésiter te, bo benganga yo o souffra longtemps na hépatite B. Na yebisi yo que eza incurable te. Na makisi wana, tant no tchangoli sous le sang de Jésus, okobika, oko témoigner. Bo tinda ba témoignage esunga bandeko. O bazana no ignorant, o bazako hésiter. Kombo na ngai pona bino bato balandinga lelo, kombo na nga maman Katimunga. Nazali naturothérapeute. Nazo soigner au moyen de plantes naturelles. J'ai quelques maladies. Oyo soki bo s'abonner massivement na CM, la nation puissante. Beaucoup de détails. Peut-être au papa Vincent à l'obité. Oyo peut-être ngai na évoqué. Mais na CM, la nation puissante. Bo s'abonner, bo liker, bo partager, bo landa vraiment. Beaucoup mona que objectif ya maison nanga ezali la santé pour tous. Bino bandeko bolingi bozwanga na nzela singa. Numéro nanga ezali 00243 82 20 012 nasuka. Na bandeli 00243 82 20 012 nasuka. Nazali na bas de l'écran. Oui, eza na bas de l'écran. Nazali na deux adresses. Adresse nanga ya liboso ezali na commune ya Ngaliema. Na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Kuna na yambaka de 6h à 9h30. Consultation 15 000 francs. Deuxième bureau nanga, ezali na commune ya Kalamu, na quartier Matonge. Awa na yambaka, na avenue Ikelemba, numéro A9, na yambaka de 12h à 14h30. Consultation 15 000 francs congolais. Bo s'abonner na CM, la nation puissante. Kuna bokozwa ba détail o bozui awate. Na profiter lokola na komi na suka ya kopesa merci mingi na équipe Mobimba. Il y a la voix du peuple, en particulier Papa Vincent Thiluis. Merci na évangéliste Michel Kouchou pour na contact pour na yeba Papa Vincent na leka ki par évangéliste Michel. Très bien. Nzamba pambola yo pour na musala kitoko zosala. Merci lisusu na équipe Mobimba ya maison Shekati pour na musala kitoko tozosala ensemble. Merci na famille Munga, na famille Sengambo, na famille Mukoka, bino mutubondima kozala ba kobai ya maison Shekati. Très bien. Merci na Cursus Honorum, ma famille de Lizipa, et merci na bino bandeko balandi. Obo salanga confiance, obo consomma kabakisi nanga, ce qui kolo yeso azongite, ndeto monani ici sumbala yasi. Voilà, merci beaucoup Maman Kati Munga, merci na équipe à la voix du peuple Bosso Pesibiso et pour na merci na baboni nyonso. À travers cette chaîne, bozo sala Maman Kati confiance, bo hésiter bo bengaye. De quoi tout n'enga Vincent Mwamba est-ce que zo sala pizza. Benga Maman Kati salela Mwamba est très efficace. Et ils appellent Mwamba de balo. Donc il y a Mwamba na fumba, il y a Mwamba côté kuna. Danger. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Bye. Bye.